dimanche papi game l'autre dimanche magasin c'est va l'autre magasin nga bato ba fa na kati beza ba miyibi ba ndoki nakobenga bango ni baleki me ba ndoki na nini quoi mais ba na pouvoir mon côté parce que nzamba zanzambe lokwa muteza mutu motoki ya muteza mutu bato ba yaki na ba prophétie na bomo ilanga na vie na nga na mobile na nga ki voilà na loti fo na kuta na yo na mobile no na tongo poto solo la kaka ndo ezala kele mo ba programme ki yango basi mibale ki to kota na kata foyer wana to panza ngo comme ça to zwa nde na lo lelo yo ba panza ba zwa magasin comment na combo ya basi wana magasin wa c'est vrai magasin c'est vrai bodoti a changer combo a mobile a changer combo magasin nanga comme nga na tayi bilo na combo mobile na ndenga respect et voilà mobile na mateli boso azwa skoyo audace ya ozo magasin nanga kotia na komba bana baso ba yeke pa na nga na ba mama mikolo ba yeke pa na nga ke to loti yo photo sola na mobali na yo ba koma sikoyo ba propriétaire ya magasin nanga décor azawa piboé. Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Et espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyoso wazala na projet à vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom makamoteli réseau bosana tozali nzinga ya quartier ya investisseur tu comprends ah Toronto City VIP de Maluku pembe na mai mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku et puis ça tout est au teka ba espace kitoko kolongwa place Nazar si on la presse to passo la nzela Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique to pe otonga villa na yo ah papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro de Chelibino benga na moi mbongo mukie osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora de partout où vous êtes pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le soutien Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Oui, Papi Gen, tout le bel vie. Tout le monde mini, Papi Gen, tout le bel vie. Mbe, ozui. Nazalaka muninga na yote, pe na kutikala ozala muninga na yote. Papi Gen, tout le bel vie. Makambo nyonso, na maboko ya Papi Gen, tout le bel vie. Tout le bel vie, Papi Gen. Émission kitoko, oyo faut kolandaka pona kopesa makambo. Yango to bisibino ki nazalaka muninga na yote, na kutikala pe kozala muninga na yote. Peto kosala pe compité Yosafa quoi ngai as artiste donc voilà ça ne va pas non ngai chez Lamputu nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie ngai chez Lamputu nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie pe na kotikala jamais kozala moninga na yo donc tolobe la vie Papi Gen toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yote pe na kotika la pe kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie gumu chuchu
supu. Nazalaka moninga na yote, je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote, Papi Gen Tolobe la vie, Mr. Siatoli. Nazala moninga na yote, Nazala moninga noté, Papi Gen Tolobe la vie. Avec Adi Londolé, c'est le jeu, c'est beau comme un gueux, je vous dis. Nazala moninga na yote. Nazalaka moninga na yote, 4 fois, prêtre, Washington, grand pays, Papi Gen Tolobe la vie. Papi Gen Tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Chers amis, Topé Sibinombo, t'es partout. Vous disposez à Batan, Yakolanda Bisso na Tolobe la vie officielle. Awatoza na Awatoza. Chez Maman Nicole Malonga. Bon, à Château Rouge. De toute façon, vos adresse déjà en gros, on a besoin. Elenge mobali, elenge mwasi. Papa, maman. Yo motozali na problème. Ya taille, ya po, pe ya suki. Tala esika oyo. Solution efandi. Yango yo. Toza wa taille. Chez Maman Nicole Malonga. Oyo. Aza ko traiter bateau na produit naturel. Lokola pona basi. Ezali na pomade. Toza wa taille. Ezo pona ko vimbisa. Ba fesse ezala kitoko. Pe elengi na komona. Soki ozali na mabele mikie. Tope mabele kwe koma lokola chaussette. Yebake na produit oyo ekovimbisa yango kitoko etelemisi yango pe pesi yango forme ya elengi. Toza wa taille tozali pe na huile pona batampo tonduta tozali na crème oyo ezali kolongola batache nyonso tozali na pomade oyo ekokomisa libumu na yo plat pe osepeli na yango suki ya motu esesila yo ezalaka mibale te ezalango pe différent te. Il y a tout ici. Tu vois, on a tout mécano nous solo la mouke. Toyeba. Qui est Maman Nicole Malonga? Maman Nicole Malonga Mbote. Mbote papa, Mbote. Boni, ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Tout le monde a Kala. Ah ouais, tout le monde a Kala. Et puis bah ma solo il y a magasin boulevard. Voilà. Ok. Si tu es au Koutano, le auto mécano solo là. Déjà raison ni pour changer maison parce que batunia sont baki maison. Donc les autres déjà maison comme wapi. Réception d'adresse. Bon, maison à Watoza, c'est quoi comme on a 3 rue Christine, dans métro Château Rouge, à so Binika dans Château Rouge, dans métro, dans sortie à métro, ils ont à la Poste. So Bimi, au monde la rue Christine, hein, numéro 3. Tu as même pas 1 minute dans métro Château Rouge. Tu as juste à côté. C'est quoi raison, bah raison zanini. Déjà, na Sévran, vous avez sauté. Bon, na Sévran. Et ça magasin nanga na zala basala nga iku magasin za nga moko ya Sévran modoto na zolo balelo to dimanche Papi Gen l'autre dimanche magasin Sévran modoto ya magasin nanga bato ba fa na kati eza ba miyibi ba ndoki na kobenga bango ni baleki me ba ndoki na nini quoi mais ba na pouvoir moko te parce que nzamba za nzambe loko mutu za mutu moto qui a monté ça bato ba yaki na ba prophétie na bon moi na vie na nga na mobile na nga ki voilà na loti faut na kuta na yo na mobile na tongo poto solo la kaka donc ezala kele mo ba programme ki yango ba sibi balé et to kota na kata foyer on a to panzango comme ça to zwa nde na lo lelo yo ba panza ba zwa magasin comment na combo ya basi wana magasin wa Sévran magasin Sévran bodoti a changé combo a mobile a changé combo magasin nanga comme nga na tsayi biloko na combo mobile na ndenga respect et voilà mobile na mateli boso azwa skoyo audace ya ozo magasin nanga ko tia na combo bala baso ba yake pa nanga na ba mama mikolo ba yake pa nanga ke to loti yo photo sola na mobile na yo ba koma sikoyo ba propriétaire magasin nanga ngala bana nanga eloko te magasin nanga na sombi yango na mbongo 116 000 euros 116 000 euros. Autant bien 116 000 euros. Moi, ce moment où je suis dans magasin, c'est vraiment bon. On va fan de l'Iwana. Mon temps au théâtre, mais maman, dans le bas, abîme ça l'émission. On y est là, bien. Maman Nicole. Wana to les gars, wana. Auto yana aussi. Wana to zongelango. Mais quand on connaît cette chose comme Maman Nicole, les lots yosiko yo. Donc, ça dit pour nous bas Maman Nicole, Maman Nicole. Ah ouais.
bon maman Nicole pour na joyer donc ezakaka awa na Château Rouge bon lukelanga côté mususu te boya na Château Rouge boso na zalai na Marcadet numéro 60 magasin na mona za na liboso kali 70 na lona 70 comme na 60 vi ba situation au baso na bandoki ba hôtel kati ya ba business nanga si magasin ba bebisi nyonso moko etikali ba zuyo ba changer ba te comme na kongo na bango pe ba fandi ba kati ba otiki la bango donc na za boy na za na rue Christine numéro 3 na Château Rouge rue Christine numéro 3 même pas une minute dans métro Château Rouge bon lukanga côté msuté auto que la gare c'est va non na c'est vraiment d'autres bokine était bon luka maman Nicole Malonga awa toza oboyebe moki mobimba awa toza bon siko toloba ne baloba wenge panzani donc wenge panzana siko originalité tikali wapi etikali awa donc so mutalinga so ba produit ça dit maman Nicole ça maman Nicole awa toza obayebi nga na komba awa toza yeyo ata obeti comment obetika awa toza na YouTube au mona mwaso a télé ou a fan de donc awa toza za la mobilité aza mwasi moko boyete ko aza na gara seva a oteka so magasin azati awa toza ngamo ye o ka voix oyo nzela mino ka oboyebeli elongi ya obo mona tenka obo mona ka ngaye malgré na kondi na ba ko perdre ba si magasin za awa te au moins il a ça au compte c'est normal parce que biloko na soma na komba mutute na soma na mbonga mutute na mbonga nga moko ba faire perdre nga biloko mais bon mo inza ma opesa na santé na ngeza bien naza bien ya au monde ma solo yango eza na Château Rouge toza patrigue na différence ligne zali entre awa toza na toza awa na toza awa voilà différence eza que omoni toza la monde moko eza ko évoluer makambo eza ko ba mayele na ngai eza ko mata le monde pe eza ko évoluer donc na salaki liboso awa toza marque awa toza siko na bakisi susu marque ya toza wa taille toza wa taille eza produit on a saleli yango vraiment na mayele na ngai ya bo africain na mayele mundele na sangisi yango toza wa taille voilà siko toza wa taille salaka nini awa toza salaka nini donc awa toza ezaka ba même produit similaire ou ça même effet similaire toza pomade awa toza eza pomade o esala que grossissement ya sein fesse na nzoto mibali na agrandissement eza mitende ba onde ka yo moko mutolingi toza wa ezosala pe ka même effet mais eza plus na ba ingrédients ndenge na sali sikoyo parce que omoni quand on sali loko oyekola esu mayele no ezomata lisusu omonaki nasalaki oyo boye afa nasala esu boye donc ozobakisa yango nde napesi yango nkombo toza wa taille eza na mamambo ebele na kati ok voilà donc je crois que tozomeka sikoyo todécouvrir moke boyeba awa toza yango biloko oyo eza baproduit ezali awa mais kaka bakisa biso moi quelques exemplaires ya baproduit oza nango oyo ozoteka awa bon baproduit sushi nde balobaka baproduit emonanaka mingi te baproduit rare qu'on appelle les produits sushi donc tozali na bani na produit na nga liboso na mwana na nga liboso yeyo awa toza oyo eza ya basi oyo esalaka grossissement ya partie nyonso tolingi ya nzoto yango oyo ya basi 100% naturel comme maseme mwana 6 mois il y a pas de produit chimique parce que kala banda osalela bazomase babebe oyo babotama nzoto efongwamaka te bazwi ye tete opie bazomase bazolesa ye bapotopoto mwana azofongwama mpenza mwasi mpe oyo abotaka nzoto efongwamaka te banda omase de tete opie donc ezosala sikoyo olayilayi oyo voilà omasa yango place olingi sikoyo toza mpe na oyo voilà toza ya taille oyo eza ya bapapa toza ata ya bapapa esalaka allongement ya nzoto ya mibali na grossissement mobali oyo aza na nzoto abotama nango mpenza ya mokie soki abandi kosala massage ya produit oyo ntongo pokwa soki aza na hémorroïde te soki aza na gros ventre te fo olinga na gros ventre wana eke po bamosusu bayaka awa mani koyo nasalaki akoka moko boye ça va mosusu oyoka mani so nasalaki moko namoni mpenza changement te mosusu omona produit ya mystique esenga yango moko esengaka ke ntango ozosala bacritère moko ezosenga na kati so ozosala batraitement ya grossissement ya banzoto ya mibali oyo ke nzoto ya mobali ya molai ya monene il faut d'abord
so za na hémorroïde faut ça c'est hémorroïde wana po hémorroïde ekimisa nzoto ya mibali ekomisaka yango mokuse te soki oza na problème lisusu ya ke bastress oyo ezosala makasi vraiment naza na problème bastress makasi yango mpe ezala ligne de tike nzoto ya mobali ekonda meme libumu soki libumu ya monene nzoto ekoma ya mokie bolinga bokitisa maboko naza bakisi ya libumu ezali awa oyo ya komela we bakisi ya komela mpona ya kokase bagrese ya libumu mpona libumu ezonga bien ezali ya bokoko na ya mundele toza mpe lisusu na bakisi ya hémorroïde ya bokoko toza mpe lisusu na bakisi ya kopesa force ya mibali ya komela na ya kopakola nyonso toza nango awa produit oyo eza produit ya mibali mpona agrandissement nzoto ya mibali ya koyesa monene na koyesa molai fo olinga massage so olingi no massage te koluka maa nicole te lukanga sikoyo na poudre ya komela mpona agrandissement na grossissement mpona teka ya poudre wana so na voyage nde na yaka nango eza awa eza osila bamosusu balinga azomela na poudre azopakola na pomade mosusu bapakolaka pomade ya pamba evimbisi mosusu alinga amelaka poudre eza mpe ka 100% naturel voilà sikoyo opesi bapri te déjà oyo liboso bapri bapesa bapesa na internet bapesa ok donc so mutana besoin oza nango cher te donc c'est-à-dire awa toza okoya mpe osololi donc basololi yo eza nango cher batekaka partout en fait voilà c'est bon donc oyo toke na oyo toza à taille ya basi nouvelle formule toza à taille yango eza mpona agrandir masoko eza mpona agrandir mabele yango donc eza 100% naturel esalami na laboratoire mondele bino nde tembe yango oyo bon toye lisusu na oyo eza unique maka ya mabele yango eza unique maka ya mabele opakolaka ya mabele yango eza unique maka ya mabele pomade alors tokiti mpona baoyo baza na baproblème ya ba éjaculation précoce na ba faiblesse sexuelle donc toza à force yango oyo toza wa force ye nde makambo eza liquide ezobeta na pari awa bato tu bayebi bazoya bazosomba yango bayebi ya makasi oyo neti so moto asombi yango omela ngo ndeni oyo komela yango napesa selo critère ya motu nde malade aza nango so ewumeli mingi nayebi so ndeni ya komela yango so eza ebanisika mpe na oyebisa yo oyo ezalaka ntango oza na besoin mama yango oyo soki oza na problème ya faiblesse na éjaculation précoce yango oyo toza mpe na mosusu ya café mpona éjaculation précoce na ba faiblesse na hémorroïde alors toye na oyo eza mpona batache bato baza na batampo awa ebima bango awa ya bahydroquinone bopakola bahydroquinone mingi en tout cas oyo eza mpona kopakola na baplace wana mpona elongola bino batache bato basalela produit en fait eza vraiment 100% esalami na aloe vera na barre d'escargot eza na produit chimique te esalami na laboratoire mondele produit awa toza lisusu na bacollagène oyo ya komela toza na bapoudre ya collagène oyo ya komela mpona bamama oyo bagani baposo na bango ekoma nalobaka eza kovieillir quoi oyo esalaka banini babenga ngo nini esalaka bapli poso so komo osala baride baposo komo okende omoni babake mama komo okende vraiment donc banini wana ezali mpona kozongisa élastique ya poso korajeunir yo mutu omona mpenza so osali yango baride ezokende yo mo ozomonaka okoma songo ya moke naza nango ebele mpo biloko mingi naza nango mosusu natie nango awa te na installe yango ti bakote tu na otia babiloko yango alors baproduit oyo bato baza na posa nango oyo ya kozongisa azonga gene obengi mama Nicole collagène eza vraiment très très efficace bato basomba yango ebele na internet basomba yango ebele oyo eza produit nanga mpona suki soki oza na problème ya suki ezokweya yo basuki eza kokata na yo oza na produit suki eza vraiment te na lingi masque ekolisa suki oyo ezali masque eza ya ai eza masque so osaleli yango vraiment omona suki eza vraiment croissant botox masque botox capillaire croissance eza vraiment très makasi sikoyo oyo eza shampoing nango so osali shampoo tie masque après oyo opakola pomade nango
pommade nanga yango aussi pommade yango zo pakola na couche chevelu au moins na suku ne obota donc ça pommade de salami vraiment na ba biloko na biso ya mboka Congo eza 100% naturel so saleli yango vraiment oye ça ma Nicole en tout cas ba produit yango eza vraiment top naza pe lisu na ngola naza pe lisu na mafuta mbila oye salami na nini na maboko ba fina na maboko ezouta bakota mbandaka talaka tozana na nini na bato ekenda mbandaka bakota na likolo toteka angola toteka mafuta mbila toteka miel ya bien ya bio pona bato nyonso baoluka ngo pona batache oyo ezala penzaki non na batache mais koma mama moyete ya omona mama Nicole pona pesa conseil ya poso osomba ba produit nanga awa oyaka boye na tekelo te na otala poso na yo na conseiller yo ndongo za boye faut zwa boye ne poso komi boye faut sala boye faut simba savon boye faut zwa gel douche boye na pesa ka boye te na pesa yo produit même na basi yo bazala na ba forme walingi ya ça la forme na ye eza so inde na pesa conseil voilà maman Nicole mayele oyo ozwango ndenge parce que na moni ba différents produits aux anango alors mayele oyo ozwango wapi ozwa mayele wapi bon mayele eza bana zala mwa mki nga makamu na ngai vraiment ata mama azali yo ebino seske molenga ouais c'est ce qu'elle a besoin de belé ouais non la nga vraiment frère mère na biso donc au moins ma solo azala nango eza famille na biso toza bongo koko na biso mbali azali na Congo lipunga donc ya azala ko créer ka ba makamu alors au moni exemple au mona oncle nenga za no mama mbasala ngai na mona mke nga mama na nga ko créer kaka mais moi mke na zo sa ba commerce na sa bilo mo ba ba comprendre donc au mona na créer obi nga na sala caché tout na sala caché na agi caché pour ça caché beta bo ka tampon tout na sala agi na sala caché na 13 ans caché 13 ans oui na voulais cacher la salle puis na caché na sali na ndé na obi na sala na zu au moins la gomme na zu la gomme na kati yango parce na zu gilet na koma comme na bévation na komiango après na sala ngo penda bien na zu siko ma bik na tie wana siko na ozo siko na onyatala na fei na mo ke oui vraiment kashango yango ko na sala solo na sala miss na organiser la miss la miss quand on la miss au oh ba bimi dauphine au premier dauphine au boy na zo louer penda bar na louer bar na ça miss na zuku ba juriste na sala pe ba nini na ngala sala ba cacher na ngai ba ticket ozo kota na ticket na ba cacher ngala sala est-ce que mayele oyo sikoyo o hérita ngo pa koko moko pa ya mama kulutu moko mama leki moko et pas nanga na oloba ke na hérita ngo pa koko na biso et pas papa na biso po papa na biso en tout cas azalaki na tout azali na tout donc il peut net ka awa tout ça papa na biso vraiment tout ba ebi papa Longonda donc père son âme Longonda Isaac père son âme parce que alakisa apesa na penza mayelo ngo mona na zana ngo oh nazala ntango azosala mamunga nazalaka pembeni wana nalingaka mosala mingi mwana moke nalingi ntango azokonte bambongo baliaso mwana ngai na ye wana nga mpe nazokonte so tosala nga mpe nazosala donc na banda osala babilo mwana moke nasala mamunene mwana moke mapa wana nayeba osala mapa moto alakisanga te nasala boulangerie ya mapa na bagata numéro 4 bamama bazozwa mapa na ntongo nga omoi bamikata ya 8 wana naotanga na yespe gombe naosala babiloko wana bana oyo bakenda koteka na zandu baomemela ngai na moto baketeka bamosusu bake victoire bamosusu bake limité bamosusu bake zandu babiloko na banda okala sikoyo yango ozomona naosala bacréativité awa na poto ok mais lelo sikoyo parce que bato balanda biso mpe libanda nayebi bato baza libanda ebele peut-être baza na baproblème oyo ezosenga vraiment assistance na yo mpona bato bazwa baproduit bato balibanda bosa ndeni est-ce qu'il y a aussi un moyen oyo ozalaki moto alibanda mpe azwi produit ekomeli en tout cas wana ya bonne question parce que bato nyonso bayebi awa toza natinda partout na monde natinda baproduit partout na monde so oza ta wapi so obenga mani kona na commandé donc oya ocommandé epananga parce que liboso nazalaka na site internet oyo ezalaki ke nazalaka koteka nango banda kala sikoyo eyokosalaka nde babaku oyo basalinga site internet oyo nazalaka nango bato bayebelinga ezala site ya mama Nicole bato basalinga baku wana bachangea kombo nasala site mosusu awa toza point store wana site nanga awa toza point store mais eza na bamiyibi na kati internet oyo bazoyibala kombo nanga baivoirien
batia penza awatoza.com wana ezanga te wana pe na obeta c'était il faut beta c'était parce que l'arnaqueur va commis trop hein. Voilà na oyebisa na batu nyonso je vais parler ça en français parce que des fois il y a des gens qui nous suivent voilà donc je dis ça à tout le monde, à tous les clients qui sont partout au monde. Si vous voulez commander des produits Awatoza, il faut appeler Awatoza pour commander des produits. Ce n'est pas vous rentrer dans les sites, vous voyez sur Google les sites Awatoza, vous rentrez, vous commandez sans avoir appelé. Non, il faut tout d'abord appeler avant tout. Parce que les sites www.awatoza.com, c'est les sites des arnaqueurs. www.awatoza.com, mais c'est les sites des arnaqueurs. Ne rentrez jamais. Mon site légal, c'est le www.awatoza.store. Pour le moment, les moyens de paiement, il n'est pas encore fonctionnel. Bientôt, ça va être fonctionnel. Donc, avant de commander les produits, appelez la dame que vous voyez. Les numéros de téléphone, ça va s'afficher. Et je peux vous donner, c'est les 07 51 11 09 75. Je dis bien 07 51 11 09 75. On est en France. Si vous êtes à l'étranger, donc vous faites les plus 33 7 51 11 09 75. Soit vous allez sur plus 33 6 05 50 23 18. Donc les 7 sites, c'est le www.awatoza.store. Si vous allez sur marque Tozawa, c'est le www.tozawataille.com. Ça, c'est la marque Tozawa. Voilà. Moi, message pas il y a pour tout ça moi message pas il y a client parce que belé tam susu bazana na confusion hein bazana confusion bazo baté exactement moni Awatoza koto yo pesa ba on pression pour tout ça Ah voilà, c'est une bonne truc. Alors pour batonio so bazo luka Awatoza boya na Château Rouge parce que ngana za Awatoza eza na mwasi mo hôtel bo beta na YouTube. Bobeti a tozo mona elonge bimi eza mwasi mo boye o ezange eza elonge ote elonge onde bomona yango na ba YouTube wana na ba internet Awatoza Maman Nicole Malonga naza en face na bino bato nyonso o ba client nyonso baza partout au monde so boza na besoin ba produit nanga boya na Château Rouge naza sous ni na Marcadet ni na Sévran Bodot naza na Château Rouge donc ezaka so bimi na métro Château Rouge même pas une minute. Nous avons la rue Christine numéro 3, 75 018 Paris. Donc, bon, Luka Awatoza côté Moussouté, Maman Nicole Malonga ngayeyo na Château Rouge siko. Baso baza ba besoin ba produit, ba tube ne bolingaro, diprozone o caro o boy. Tout est ça. Oui, na nenga calme ba pesi obilo no toyeka pe à 3 à 4 à 10 euros, 4 à 3 à 10 euros. Ba tube nyoso bo Luka Maman Nicole azanango. Donc, bon, bête la bino Moussouté, so bimika na Château Rouge. Et na linga côté bambila te bambila bazo telema bango bazo timaki ba bambango. Boyez pas Maman Nicole. Au sommet avec discrétion, tranquillité, avec la gentillesse de Maman Nicole au Zubilo au Kei, et puis avec conseil en plus. Voilà. Voilà, donc il y a une seule adresse dans Château Rouge. Donc ça dit ça pour la référence en face nango au moment et l'on va commis courir en face pendant boyezali KFC. Dans ce bimino na métro, dans ce na métro au commis. Hein, ne confondez pas Awatoza et Zagara Moko. Il ne faut pas confondre. Oh, non. Awatoza, la mitoza, la Château Rouge, ne pas si binoana. Kebo que si Baba Awatoza, Moussou, Sogi Nengenini, et Bimiso Bambouma Moko Yakosagana. Et puis, sur le magasin, il faut que je longue. On peut s'en bon rane longue. Le magasin, on a vu le apprécié aux yeux et ça a raté. Le faut que tu aies un longue, parce que la ligne a problème. Moi, c'est légal. Voilà. Donc, il y a un peu suivi Zali. Au cas où tu as un peu sur la balabala. Ah, tu es dans le Château Rouge, il y a place de Voilà. Merci. Toze Labino, hein? Toze Labino, Maboko, Polele. Pesa bato mbote tout ça. Voilà. Donc inde za na ope sambote na na bani na na mutema na ngada papa. On papa on a là la tekala ye. Papa donc mbali na nga quoi. Na pesi mbote psychozali. Je t'aime beaucoup. Et puis na pesi mbote na ba na nga Gradina Jani et puis na maman na nga Christine. Na pesi mbote pa grand frère na nga ye moko soda. Ya yo ngwana ya bakos Félix Bakola. Yonde kolo masolo zala wana na ngwende na yo
napesi su mbote na ya Jibril na London napesi su mbote na leki na nga tonton tala kaka yo momu tozo guide zala wana na ngwende na yo et puis napesi mbote na chaîne na biso ya Tolobela TV po bino nde fo bozala wana Tolobela TV officiel donc pour Lobela ngo tozala bino voilà voilà qui a la nyos aussi tozela bino merci beaucoup. Elenge mobali elenge mwasi papa mama yo moto ozali na problème ya taille ya po pe ya suki tala esika oyo solution efandi yango oyo toza wa taille chez mama Nicole Malonga oyo aza ko traiter bato na produit naturel lokola pona basi ezali na pomade toza wa taille ezwa pona ko vimbisa ba fesse ezala kitoko pe elengi na komona soki ozali na mabele mikie to pe mabele kwe koma lokola chaussette yeba ke na produit oyo ekovimbisa yango kitoko etelemisi yango pe pesi yango forme ya elengi toza wa taille tozali pe na huile pona ba tampon tonduta tozali na crème oyo ezali kolongola ba tache nyonso tozali na pomade oyo ekokomisa libumu na yo pla pe osepeli na yango suki ya motu esesila yo tala kisi oyo ekoki kosunga yo suki ebota na motu yango oyo tozali pe na gamme mobimba ya beauté pona ba type nyonso ya po ezala ya mwindu to ya pembe na toza wa taille tozali pe na siro pona kobongisa ba fesse ya ba mama pona bana mibali tobosani éjaculation précoce hémorroïde impuissance sexuelle peni mokie na toza wa taille ekozonga monene toza wa force o ezali kopesa mibali nguya pe bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto yeyo mama Nicole Malonga la patrona mwasi nzambe kaka ndenge balobaka bayibi outillage kasi babosani artisan nganga ta forme mwana na ye kasi azali na formule moko o abombaka pona ye moko soki olingi osomba produit ya toza wa taille kokende na yo kosomba na boutique ata moko te benga kaka mama Nicole Malonga mwasi nzambe la patrona suka filma ba traitement na ba numéro ya téléphone oyo +33 6 05 50 23 18 topena +33 7 51 11 09 75 ya biso esalemaka na maboko te esalemaka nde na ba machine toza wa taille c'est naturel o. Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso pona beba ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso pona beba ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga le grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi moninga ya Zinago pe ya Sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensit la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau na Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichiloa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka Maria Kitoko mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongisako na sanza motoba baninga
nyonso nga nakendaka. Mama Chocolat, mobali nanga akoka Paul Mungeche, momari ekapable nyonso nazwaka. Mishingita Kongolo, grand prêtre mère, prêtre des prêtres, Basel. Yolito de Belgacom, Royal Plaza. Julien Koulamambo, Switzerland. Makambo Finga, en direct de Bruxelles. Tosali Kokoba, c'est Kokoba. eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka. Momari ekapable nalingaka ye nyonso nazwaka. Atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka. Nzela ya poto ekoma Kinshasa na matete mbula nyonso nga nakendaka. Momali nanga akoka mon mari est capable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tatama Passa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent. Merci, 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 un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de